Très chers fidèles internautes, vous qui nous suivez déjà sur Alta TV Canada, de Boss, révérend docteur René Vincent Chiboula, je vous salue, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Bolo Bato Yoka, Toye Kolukelabino, Motomoko, Oyo Histoire Naye, et Rogu ko semble bato ba surprise et belé. Mais Azamutu ya ba surprise ndenge nazo lobawana. C'est comme ça que ngana za na kombo na benga kayo bato mingi ba yebi yangote. Mais avant na kende mwambangu nazo pesa ye maloba. Bonjour Saint Thomas. Bonjour Eric Nkwa. La mère de Jésus. Merci Yaya. Saint Thomas, bato mingi ba yebi yo na kombo ya Saint Thomas. Ozal susu muta représenté parce que ezala sur le plan local ou sur le chiquet international, bato bayebi Saint Thomas Bukasa soki omonité kondimate. Mais pesa na no bato moi image ya Saint Thomas penza mobimba. Kombo na yo ya solo yo ba parana na yo ba pesa yo obotama wa poza kantie ma famille. Ah merci. Oh non bato nanga ngote. Merci pour l'opportunité. Non Saint Thomas ezali kombo ya musala. Parce que boye bibi non so peut-être la surprise botanga la Bible mais pour nangai pour nanga penza ezali ndenge balobaka le tout premier hein nde balobaka le tout premier journaliste pena ezali nde disciple à Jésus wana boyoka Saint Thomas parce que journaliste ça vivra na rumeur journaliste ça vivra na ba preuve et le la preuve est mon ami alors ce qui veut dire que c'était même le début à Moussala Nabiso. Alors, tout au long, quand j'ai embrassé carrière dans le métier, yebi nalaki chroniqueur et musique. Et dans la chronique musicale, j'ai presté au nom de mon prénom, Patrice Boukassa, Kombo Batouayebara. À l'époque, Patrice Boukassa, mais il s'est fait que tant on a comme à côté à Souka, c'était à l'époque polémique et comique aussi dans la musique congolaise. Maintenant, avec polémique à Bawenge, il y avait Marambebele Zaki na Lokuta Mingi. Et Lokuta on est Zaki ba racontar, Zaki lié trop na racontar, mais beaucoup de choses n'étaient pas réelles, n'étaient pas vraies. Alors c'est comme ça qu'il y a non. Moi je prends ce concept il y a ceux qui ont monité condimenté parce que ça nous arrange plus. Moni ko ke ma bête monita to ra moni kabola rabiso facilement. D'où moi j'ai embrassé ça. Moi je suis né dans une famille de 6 enfants dont 4 garçons, 2 filles. Et Fimoro Akoufa, tout le monde a Simoro, mais biso mibali nyo sotoza na biso et naza troisième na famille. Voilà si je peux répondre comme ça à ta question là batubele ba Hollande biso. Vraiment merci Saint Thomas. Est-ce que Saint Thomas a marié? Ce qu'on a marié, nanani, père de combien d'enfants? Aussi comment la petit-fils, ma petite-fille? Non, pas du tout. Naza marié coutumièrement. Et tu as civil pour on se a biso bamsu tout ça la kana biso ngote po jour na mona kana Bible balaksingai l'un des bato nzambe o balobela nzambe asalaka mariage ba bénir en église dikunga pe na yo sala ngo mais comme ça n'existe pas dans les Bibles donc na tikalika na nyongo ya l'état hein juste na tikalika na nyongo ya l'état et puis nazana bana 5 dont 4 filles un garçon voilà. Yaya Gad, Yayo Angoana. Saint Thomas a lobby mariage à Kosala, ceux qui n'a Bible à Monique. Non, mariage religieux. Mariage religieux. Ceux qui n'a ébissé, apôtre Paul, Saint Thomas, la Bible pas ça la ka yango nde ya Kosala. Ou bien ceux qui ba Salomon, ceux qui ba nani, pour toi bala na église kuna zate de Genèse et Apocalypse. Na yo contredire Bible était na bindege. De Genèse et Apocalypse, c'est ça na mutu moko de article ko bénir mariage en église. Exactement. Bible reconnaît très grand mariage coutumier. Ils ont célébré maintes fois. Même Jésus a invité à un mariage coutumier. C'est que maman Néclette ça y est baqué. Boutique ali na étape moko ya civil. OK, merci. Merci. Mais Saint Thomas, na ligne na tuna yo question moko eza vraiment pertinent. Lelo yo biso toyebaki yo chroniqueur musical. Tout le monde a la tranche musique na Canal Kin na Saint-Marc Tabou. Mais Malamoko Saint Thomas Bimi, analyste politique au continent monde politique. Yebisanga nanu, hein? Transition on est salamara nengenin.
mutation wana o longwa mbala moko na chronique musicale au côté dans le monde politique? Non, moi je l'ai toujours dit 100 fois aux yeux. Ngalaza Tshisekidiste. Tshisekidiste c'est la génération Bazaïwa ou Bakola. Tout a un père lors il y a multipartisme. Mais vers les années 90, 1990, un certain 24 avril, on était des jeunes et on a vite compris la réalité politique. On a parti du coup traverser la démocratie. Et démocratie, on a vécu que, on avait tellement vécu qu'on vivait au bang, mais on a senti qu'il y avait un papa à cette époque-là, Tshisekedi, vraiment de vie bonne, était na banéwana. Et l'on est bonne, na ngote. Combo tozayo kango makasi. Mais là tellement son nom pesé. Ngai nagi moi qui rie trop na mambu ya monde, ya politique, culture générale, tout ça. Alors je me suis tellement intéressé naé. C'est ainsi que na kotaki na école ya Tshisekidiste. Oh tozo cours ya père wana par correspondance mon frère talaka parti wana. Bah tu ko fêter 38 ans d'existence. Ko biso tozo cours par correspondance. Ça dit que expérimenter ya nyama na legina ba basali ba université multiple po. Ba université basala ka ba 5 ans, ba 3 ans. Sur sali ba décennie. Hein? Plus de 2 décennies oyo kaka makambo moko wana mutu wana et puis bon au moins na mutu atikala banda litine asimba kanifte asimba gilette asimba mundu kitaloba na munoko bato ba otosa sikoyo nzambo tosambela balobi aloba azara ya liloba maintenant na mona mutu wana ba cher na mindu kilokola maréchal Mobutu oyo monde ba obanga mais individu moko le seul mutu na monde entier akamusanga itunanga nini elekela kangai tana mona négociation le garantie Mobutu Tshisekedi sikoyo mosengo médiateur Tshisekedi dango anani aneka la peuple Mobutu anani apota république batutu ba obanga mais sikoyo azelaka Tshisekedi na nsele ba négocier ka médiateur ezalaka sikoyo mosengo papa ekamba yo leka témoin sikoyo biloko wana biso za kotikela biso qu'on esprit total mais comment quelqu'un sans armes peut se mesurer devant quelqu'un qui a l'arme? À cette époque-là, maman longo la biso ba oyo ba Saint Thomas esprit wana ya kobanga. Non seulement ça, maintenant ba courner au biso na projection à solo. Qu'est-ce qui m'a fait que Nazala Tshisekedi ces roi le loba chrétien belé ba sambela rapport ba okaki Jésus a c'est quoi peut promettre ba on peut lycée quoi. Ndeti na ba sambelaka. Et ngapela la ndaki Tshisekedisme pas l'individu Tshisekedi mais la ndaki idéologie na ya za koloba état de droit ayeko bakisana slogan le besoin régner le peuple d'abord bon ce ko yebisanga nanu mutu alingi biso tout service na droit na biso et puis alingi intérêt ya individu mais intérêt ya population d'une manière collective et puis na suka nango na katanga jour a foulé sol katangaise et la terre beloko bo ma Congo ezali lokomoko ezali la solution nango ezali bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Mais pourquoi ne pas suivre un type pareil? Alors j'ai vite senti que lui est comme Dieu parce que ndamba senga biso bolingo mais moni batobele balinga na kate balinga pe nzamba ngote. Et de la même façon Tshisekedi ne pouvait pas être aimé par bato balinga kolingana te puis ba balinga mboka na bango te bango ennemi na bango numéro 1 comme qui Tshisekedi. C'est comme ça vous avez vécu à son temps tous les partis politiques qui existaient à un moment donné bango tout contre IDPS là Tshisekedi depuis tellement bango bagi na cause juste que IDPS bagi na cause juste avec président nango Tshisekedi bataki ko bunda pona mboka lelo bana pouvoir voilà. Alors Saint Thomas motuna oyo eza motuna moko ko surprendre yo. Mais avant la tuna yo motuna wana na lingina loba na bandeko ba internautes bino bo mesani kolanda Alta TV Canada bandeko lelo yo ngai prophète Eric le fils ya mpaka moko boye oya misala déjà oyo mokili ndimaye papa ekamba e oleka na yoki ndeko Saint Thomas atangi komona ye awa na émission loba to yoka toza kaka na kati ya na se ya makolo ya papa po biso toza bana ya ndako oyo papa tie loboko ndeko Saint Thomas lelo nga na lingi na baptisé ye nga prophète Eric na lingi na baptisé na kombo asika o bato bayebi te kombo ya sika o nga nazo baptisé na émission na nga ezali le prophète politique du média congolais bandeko bokondane nga te ata bolobi bokoloba la bandako me bokozala d'accord nanga
ata lelo te lobité. Pour la nini nazo bengayo le prophète politique du média congolais. Na lingina rappelé eloko moko. Vers les années 2004, tozanga na yo na Canal Kin ba agent ya Jean-Pierre Bemba. Tozana kati ya MLC. Mais yo tikala jamais ko s'adhérer na MLC. Obanaki tout le temps ko défendre IDPS na kati ya MLC. Et je me souviens na ba débat otobanaki ko sala entre biso na biso. Dans époque où on a déjà yo banaki ko loba ko prophétiser que IDPS ko dirigeera mboko. Olobaka na biso IDPS bon matabo kita IDPS ero diriger mboko. C'était une prophétie. Naba 2004 à 2005. Pour enrichir les sous et l'eau, on a l'ingénieur Loba. Papa Tshisekedi, le patriarche, le leader Marzimoum, à lobby, a postulé la présidence en 2005. 2006. En 2006 plutôt. IDPS a payé si Bangoba postulé et puis s'enrôler. C'est que MLC soit qui monopole la politique congolaise. Na kati ya opposition. Mais yo boya ki MLC, obandaki ko nimisa biso kaka IDPS ko changer ba donne jusqu'à ce que IDPS ko diriger Congo. Et 17 ans plus tard, prophétie na yo ko kisami. IDPS ezo diriger Congo. Na lingi siko na yeba. Ozalaki pousser na inspiration nini, conviction nini, et loko nini banaki kondimisa yo ke makambo yo solo ba wana un jour après des années ekokokisa mana ekokisa milelo. Bon, merci d'abord na zone sena matondo mingi epai na yo. Merci. Ngala na mta humilité, ngala epona mi matisate mto zolo baba makambo wana. Merci. Bilo msozo bana nga moko na raisonnement nga ezala ka kutu lisuté. Vraiment. Seulement mon problème est que ngai na zaka ka muto fona lo baka po ba yoka. C'est à prendre ou à laisser. Yoke na ba 2004. Mais il n'y a pas longtemps. Ngana to na foi sofongo to tchana ba tembeti. Yo silika voilà. Dans 2015. Erio monaki opposition msona ba déstabiliser Kinshasa lo baki keno IDPS kufi. Tshisekedi da ko kate mais je t'avais dit que non. Bango problème est ça photo ça la distinction. Ba parti politique no so bomona na RDC. Ba bundaka pona Congo na Congolais te. Bango ba bundaka pona ba intérêt personnel. Mais il y a que IDPS IDPS est parti national, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord créé un parti à Tshisekedi. Si quelqu'un veut vous dire que IDPS est un parti à Tshisekedi, c'est un menteur. IDPS est un parti national créé on a 13 parlementaires. Bazara bakasayen te bangonyoso, barape baluba bangonyos touté. Ça c'est d'abord un. De deux, nalito bagi 13. Il y a des survivants parce que batebele baye bakate kungu wakumanzaza parmi les 13 parlementaires batebele baye bakate. C'est vrai. Le problème est que la maîtrise, il y a connaissance dans le Makambango. C'est ce que Dieu m'a donné moi. Yoko tu vas surprendre peut-être pour tout le monde a raté. L'actuel président de la République, au bino bomo na président de la République, j'aimais quiconque au défi, même yemo télémia, même babengi ba caméra belé, na banara répéter makamuna loba. Nous sommes en 2017. Juste après l'Iwa et papa nae. Moi j'étais tellement dérangé. Depuis le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, Namutumoko a bengakangai depuis Azova entre Italie, na Suisse, le longana na ebi longinete prophète Carlos. Il m'a dit beaucoup de choses que Nzamba tindio kende ko sala makambo kende ko loba makambo. Vous vous rendez compte comment même ko silike la mutana que monsieur ça commence à devenir vraiment un dérangement total. Vraiment. Et à tel point qu'il me poussait que non, Lobana Félix na Kabundi ba meka ko kabwana te bango mibale ba ko diriger mboka wana IDPS ata congrès ya pa manana ba salate wana ta eloko moko te na IDPS maintenant nga nazo seke nga na omona Félix nene parce que pendant qu'on mona Félix ba kale za trop alobi na nga no kovanda kana makambo nzambe te. J'aimais ma femme, témoin, j'aimais l'un de mes caméramans, puisque témoin, j'aimais encore l'autre champion, puisqu'il m'arrivait que Moutouana Benganga na tchaba me libre ba yoka. J'étais tellement dérangé, mais Dieu, comme Nzambe Oyako Sakana était, je vous dis, Bandeko, ngai na côté ya binoté, na ko convaincre binoté bolinga Tshisekedi na IDPS jamais de ma vie. Mais je suis venu dire ce que Dieu avait dit à son temps. Alobi nanga boye. Dieu m'a dit ceci. Selon Baloba Batuya Tindaki. À l'époque, Borozala surpris, ngai onde bomona ngai yo muto bomona ya mukeboye, ngamoko na koma mibenga Saint Thomas Mutuatina te l'homme sans valeur parce que ndeko na tango bengi ngai alobi nanga boye.
boza 4 journalistes bozo sale lambo kanza batini message mais na bengi baninga no misato ba téléphone na bango lekite ya yo kam teleki so na tengeli bino ba komba baninga ba journaliste la plupart de presque bango tu ba komba na bango ba député lelo ngai na tikala na nga rien de boy à l'époque na lo ba 2017 je précise bien na tangi komba journaliste à liboso ya liboso ndeko Eliezer ya mibale Mike Mukebai ya misato Daniel Saf quatrième nga trois wana muto na bengi abiba téléphone na bango so na bengi lekite ya yo nde leki zo message apesanga biloko moko so na bandi koloba ngo bokondima na bino teme ya munene zaki kaka ke falaki na komona président Félix na annoncer message na yeka ko diriger mboka et na mona ye le 21 août 2017 ayambanga ina résidence à tata na ebiso mibale bureau jour ozana na besoin na hôtel image à réception na yambaki ngai j'étais parti na émission yo kaka toza na posa parce que tozo lobela sir les prophéties de Saint Thomas voilà naza na posa ba image wana po balandia na hôtel yo image wana Alta TV ba mona ngai na président actuel na ke ko annoncer nouvelle neutaki panda mais putain la ebisaka e azonga pena simana kiti ba oh Saint Thomas mambolo boza solonga bi abinanga d'abord pour na ebisaka nga ngoteka bi mais souvent tout le monde n'a pas te belé mais c'était un message moko confidentiel parce que avant que tu aies un message on a atanga mutu mususu politicien munene pe mikolo agesenga dialogue nazaka pe ko ebisanga mona ko ba vantir na atanga lisanga bonganga po kufata ngala atanga bato ya ko flatter te oyebinga bien ngala flattaka nga bato te mbongo ya yo mituka ya yo mais ngai na loba o baloba kinanga na kei na tikeli président Félix Tshisekedi message na je cite bien août 2017 et en décembre, fédération na Tchangu section Tchangu bayambiye azananu président de l'Assemblée nationale président de la République basali na cérémonie à intronisation d'un chef et pas bandekwana conseiller tezolelo aza CP éducation na palais de la nation asimbi kopo na masanga ntsamba basimisi président bouteille boye ya litre masanga ntsamba bazo sopa bazolo bazoemba banzembo zoemba mwana bakikongo bakoti na lupangu na moi makasi je vous dis nazo so de pesa ko décembre nanu kutu congrès de pesa salemate basali cérémonie wana tina balabala babogi mamelo babalobi litoyo bakimbangu banani nyoso babanda lit nyoso orphelin azalaka te mais ba papa Tshisekedi ba papa denge na batoto lokola bakufi lit na bango nyoso indépendance mboka na biso depuis 1921 kimbangu aloba nanu ekomate mais batikeli biso fachi yeyo okomona événement pe okoyoka présent loba et puis tango azoki maloba ye moko solo ba déjà ero wana vidéo ezalabi pouvoir tokoya nango ekozala ya bato bamona capacité ozala ndekoya otekesa le oteli boko na kesa leta okokangama maloba okomona ngo pa na puis na suka nango cérémonie ndeko na zupe président na tuna bi président na uti komona bayambi yo loba na ngana nu namoni bazo salelo cérémonie munene ba ko boka bantsama na balungule ezani na lobi nanga Saint Thomas ezali cérémonie bato oyo bamoni ke naza chef na bango balobi ke basalela nga ngo epi na koki koboya te maloba na ngai yango yo ba cassette ezali enregistré nyoso bakomona alors esukaki na yete on m'avait aussi dit de venir voir Kabund comme quoi bango mibale ba kabona te ba diriger mboka oyo or na 2017 bato IDPS bayebi ya libanda ti akati époque wana ba groupe belena ba combattre belé bazaki ko sala makopa balobi Kabund muto azo bloquer congrès foko bengana e de soko écoute na discours que Kabund azabo ba ko beta po j'étais même risqué d'être tabassé na résidence à père kuna pour na likambango et il fallait na mona pe Kabund na tourner na FCP ya message toujours na 2017 na sala boendeko bachanga bakal na moni ke likambo batu na vana ngona motema na koka te na ye na ngona koteli Augustin Kabuya na bureau ne ya se oyo na lobi papa prophète na numéro ne ezali yango ya alobi so pe temeto benga boyo ka yebino moko tala makambo alobi nanga boyebo oh noko pa sutuki kwa bia solo asimanga na liboko tomateli Kabund biro ngo yango oyo biro oyo tomatiawa babimisi bato tosikali biso mi satu ndeko zane na beteli Kabund lisolo nyonso esili soki temeto bengi pe prophète na beta pe numéro na pesa Kabund 45 minutes mo kiteva bino ndeko makambo muto alobi za solo nanu congrès IDP se kotakate. Alors dis-moi maintenant muto yo ngai moko na moni nzamba faire vivre là que muto dans le président de la République au Kamamboka oyebi ndeko moko moi si Tatiana au sango international balandaka ye ya ka osala langa iso
Wana c'était avant Genève. Na lova na émission de mwana ya mwasi ke mama omoni li solo zoka balu ka candidat comme c'est l'objectif ka mo ka ki kante ka koma féliciter pour dire yem pas pour la président. Mais maman kangada ta le vidéo na lo pesa na YouTube. C'est maman kangada ta lo l'élection là on a trois candidats majeurs. Moko ya pouvoir en place, moko ya ba opposant, moko ya peuple congolais na nzambe. Moi on a pas pouvoir en face. Parce que ce qui Fatia bimaki président à travers la Muka. Bablé madame Akatu na ba fois na ba besoin de son pouvoir. Ya on m'a épargné qui est carte qui donc on me laisser venir donc on a dit ça donc là il va dans le je suis juste un instrument pour on va utiliser pour la famille. Voilà pourquoi ce monde a awa donc bakambo ils ont tellement la vérité mais la poste na que le romo faut pas dégueuler foiro ya Fachi pour actuellement mutu nyonso oyo akoya kokommentation kosala obstacle nzambe akobanda koconfondre ye elobama bongo ejama bongo mpe kotikala bongo mpe okomona mikolo tozokende neti ale oyo fcc kozala nango yeye fcc eza biloko mpo fabrication lokoko soko olingi na développement wana écosaintement oui mais yo moko ozomona te ke lelo Fati oyo ba prophétie bima oyo yo pe okomisa ba prophétie pa na ye ekokisami président de la République mais coalition FCC chez Kangi et 4 de l'autre peuple azolela ikona fufu komi na combien kolia ekomi passe peuple congolais azolela na sima na biso ozomona papa lobaki le peuple d'abord mais peuple d'abord yango azosouffrir à cause ya mariage ya FCC cash Fati azokoka te population lobi sikoyo Fati a échoué yo sikoyo mutala pembe na Fati kana za bébé ya Fati te mai memele Fati na sali oui et puis na ngana détruire le retour le bébé peuple na biso azosouffrir tellement ça va ça parce que peuple na biso va souffrir tant ya Fati leni biso tolingi tokosana ndeko erisite biloko mosusu so okutana bato oyo bayaki kongo na ta ya fidele ndeko oyebisa biloko wana mais oya mpa na ngai te ngala aza vraiment chevronne mpona komaîtrise na matière tobandi liboso na bandi na dollar yo otiaki kate nga natiaka mpo moni biloko babokenda koloba na babanzela wana ezalaka masolo bato balingi bayokisa na mitema na bango nde elengi ngai na memoka na bapreuve moko le plus simple toza na 1998 Musée Laura Désiré Kabila sali franc congolais. Oui, franc congolais tant webimi. Oui, mais na tonine. $100, 150 francs. $100, 150 francs. Tant Musée zo kufa. Tant Musée Kabila zo kufa na 2001. $100 est comme 30 000 francs. Ça dit que n'est-ce pas ça 4 ans bon on a 150 francs. Il y a comme 30 000 francs $100. Et China Rambo ba obenga ba kino ba linge mikolo yo. China Rambo era zu na 2001. A coûté $100, 30 000 francs. Oui, mais tu as combien en 2019? A tu as $100, 165 000 francs. 18 ans. 165 000 francs. Parce qu'on fait tout ça une année. $100 c'est combien? Si on tourne les Congolais dans la vidéo, $100 est comme 17 500. Oh, quand tu as mon banderole, mon combat, la mouka $100, 20 000. Nabi oza mutema mabe. Or bato so ba batala ndeko lango bazali boto so na pesi moko $10 awa. Awela nga 17 500. Awela nga 17 000. Problème na biso za tokomi ko préférer toko sanaka na biso poto lingi na biso Félix te. To touche ce ko likamba le peuple d'abord. Po moni bolo ba le peuple d'abord ya bino za lokuta. Or le peuple d'abord bena zo bénéficier déjà na mamba Fati. Ya liboso na koloba boy. Le peuple d'abord ou bien bato bazo comprendre mambo elekate. Lelo depuis Fati sali une année. Peuple moko côté avandaka alakisa ngai général ozotombola mapeka to colonel to capitaine côté na bango tilelo alakisa ngai peuple alakisa ngai bato aner côté na bango bazosala bango terreur depuis une année ya Fati c'est peuple qui bénéficie oka sezanani c'est sous Fati depuis une année nde boko sela bato makambo ya FCC wana Fati depuis aza président de la République nde sikoyo ba enseignant akomi ko toucher mbongo ayo kelenge en fait moi si enseignant comme memela maman na esaki asemoule banda mobali la banda carrière c'est pour la première fois année oyo ba para ebele baza sko soulager na makambo minerval c'est sous fatigue gratuité simbato simbate ça profite aux gens de l'île de paix ou bien na bato cash ma gratuité enseignement dis-moi un peu si ce n'est pas le peuple qui profite
botika nde kokosaka bato namoni lokuta eza trop c'est Fati bato bakozala surpris mikolo koya mais nga nalingi napesa na bakongolais oyo boza libanda na mboka boyebisa bandeko na bino bana na Congo ke babongisa badal ya bamapangu na bango badal mingi badal po badal ya toilette ezala minene ezala propre puisque kosumbezo ya na désordre non excusez ngai nazosunga yo Fati biso bakongolais tobosanaka noki soki okei na Béatrice eza wana jour apesi programme ne ya campagne Fati alobaki akosala na 10 ans budget à 86 milliards donc par an budget bandozala 8 milliards 600 millions par an na 10 ans na et comment metika les alaka wana mais ceux qui to alaki ba Congolais balandelaka pena makambo na ndenga sérieux o pena bazo s'intéresser balingi bolamu na bango mbele ero to salaka ba marche mikolo nyonso na nzela pona ko sepelaka te Fati aza le tout premier président à quel collecte dose ya promesse sa campagne parce que le lot Fati a doté biso na budget à 11 milliards or na campagne alobaki budget zala ya 8 milliards 600 millions et ça mbala liboso mon frère donc nous sommes comme si nous avec le monde aveuglement boira na montant na éveillé bino wana parce que la tinde ba peuple congolais belé moi mutu ba mona sikoyo ezate mais qu'est-ce qui se passe mon frère yo vandi na télévision yo vandaka hôtel na miss nomi balé o mona ba beka ba décideur du monde bango bazo to Fati bazo banga Fati bazo respecter Fati tina ba papa batike na Fati kiti mais yo lokolo za zairwa kinwa olia vungule ya bato ala muko vande lobo ari aka shina rambo mto a diriger eri wana na yo changer ni na mutu na yo ba wana bato mona minene na bazo ya kala mingi te pana biso po mituka mingi mona ke tambola na essence na mazout ezo longwa na circulation bientôt ba anezo ya liboso a mituka ne ba no fonctionner souté mituka me ko fonctionner na moteur électrique mituka ba no fonctionner sur la moteur électrique. Or, RDC Zasko, Arabie Saoudite, il y a réserve à cobalt dans salle là, na ba mituka, ba laptop, na ba téléphone. Donc biso sko ba tora no bonde lande biso. Biso ne ba no ko ya ko flatter biso. Sko congolais na no moni ngote. Ndenge Fati azote ka biso na libanda, na diplomatie. Lokola congolais a vraiment vrai sonné. Na lo baba congolais ba zwaka ta réfléchir te. Baba vrai sonné. Ba talaka makambo à travers ba na ba façon ba raisonner. Mais un congolais sérieux assez à comprendre que c'est que Fati façon que t'es biso moko na toza bongote. Ça dit quoi? Mamou Fati même sur le plan international les roi ndenge nini na magasin batie ba pantalon na vitrine. Mais vous avez un pantalon ezana madusu batie $500 tandis que ba pantalon mibimbezana ya ba $10 $15 mais pantalon moko ya madusu et tobo ke belé. Yango ba te kango $500 de RDC lelo. De RDC toza tellement la potentialité est belé. Oyo lelo Fati azo noté comme ça na monde na sens ni talaka to 80 millions d'habitants na Congo mais ndenge tozalaka boye biloko nyonso toliaka awa eza balona na maboko ebela bato balona na maboko alors c'est à travers Fati mto signera ba contrat minene que na 10 ans na oyo to kokoma na ba culture industrielle na ba culture mécanisée or bandaka la tolona na maboko surtout les tandina nous basala bilanga ya mécanisé te to bilanga moko industrialisé te yango zo mona tina semoule tozo exporter na lufu or Fati lobi biso to ala capacité ya bilona na biso soki baloni yango na système wana to kolie sande ba milliards na monde kana milone uta na mabele na biso po biso ata espace moko mabele na biso za na désert nyonso eza mabele okobwaka kaka biloko elonami or babele biso towana yango awa eza na bapays oyo baa na qualité wana te me bango kutu lipa badefaka te me talaka biso todefaka lipa donc bato badirige biso banda autant d'année balingaki na bango ni peuple congolais ni mboka voilà pourquoi tozusko président liboso oyo alingi mboka na bacongolais mikolo ekoya bakotia mutu na mutu na esika na ye epuis mutu na mutu aya comprendre ndenge biso ozalaka seza nango bongo te esi oyebike bayebisaka mpena bacongolais ke nomoni soki bovote baluba banyata bino lokwa bakayansa oyebi yango ese lelo eza makambo bato baovivre non soyons sérieux donc lelo temps erattrape biso ndenge nga na terre nanga bato évangile nanga ezaka ya propre ezanga pidere elobi soki omoni te kondima te lobi nayebisaki ofati akozala président lelo aza président misunu emoni te siko ndimi balobaki lobi fali akobeta te me fali abeti bato bamoni omoni sikoyo nani akosi nani
heureusement na teki évangile ya soki omoni te kondima te. Alors bazairwa bo pona ya bino mboka déjà po biso za RDC puisque lobby namonaki bandeko bena na ba vidéo balobo lobby guerre kozala bazairwa contre RDC balati walati drapeau ya Zaïre walati drapeau ya RDC babi combien kozala lobby et puis Zaïre ko gagner si on dit ba échouer lamentablement boy ya Laurent Sokoto bokoto donc bon midiembika déjà parce que problème na bango ezali haine wana euti wapi uta nango bandaki sasa po bapara bakoko bana me fo babenga bana na bango basema pardon baloba biso moko bapara na bino tokosaki bino likolo ya haine na biso na bandeko oyo ke muluba otikala ko diriger sumboka yango bino bana na biso botikali na haine libela na pouvoir oyo or pouvoir oyo po na bonheur na biso tout lelo bango bandeko na biso ba changer ba nationalité babwaka kutungunda yo tozala na yo na Voice of Congo Augustin Kabuya osala émission na ngai amemi tala mikande belé na ba photo OK mikanda na ba photo yenda révéler ka biso à l'époque azaki na secrétaire général to yebi ayebi si biso ke ebele bazo mikanda na komane na IDPS mais na kisasa tikala zani mto IDPS te au bénéficier na bonheur wana après le pouvoir ne ba combattant ba salaka combat pour la départ à Kabila mais Kabila ça longwa yo siko combat no nini bon na combat on le la ba zoba mipiko ya ba tata na ba mama ata biso na kisasa kinwani nango kondima baende ne balaka ebele boye bende makambo eleka na mboka na bango basiliki balongwa bake tumba gare centrale na biso na basoza comme tokondima bango voilà siko buzobo bazairo na biso basali la France yango wana bake tumba gare du nord ya bato ba français batumbi mituka bato na ba moto donc eza ndenge nini fali abeta neti na rond-point ngaba bango bake tumba na pongabi oh concert ezate talo bazoba mipiko batata boye mingi lelo tomona na bango basoto mouton pour lobi dimanche bakoma kisasa ba refoulé bango saute mon temps na YouTube, c'est comme on a mis sur la mission au Kangamana. Et puis il a fungulé la makala, voilà. Donc j'ai parlé. Saint Thomas, étant le prophète politique, il y a médias congolais. Avenir nini oyozomona pour la RDC. RDC lobby ozomona ngondenge nini prophétiser na. Non, lobby RDC lobby ezaki toko bato ba revivre après ngai na ba 2100. Ba romona pena Français azotindika pousse na balabala moko na kin amemeli congolais biloko na pousse po kuna pa na bango ekokauka mabele na bango c'est comme salité za ja pollué ne na robino masolo ba batterie ande kozala donc terre promise o ba africain nyoso ba no dondo ndenge moni bientôt d'abord na fati 2021 tango ko mano président Afrique mama ba rébellion et ba coup d'état en Afrique ici là. Pouvez me d'ailleurs doser biloko wana biloko belo no mona te batu ba yeba kite 2021 so comme président d'Afrique bon ebite aux informations de quoi ça premier vice-président il y a Union africaine oui nebi vede mto comme président Afrique ouais ba kite donc ya ona la ke botika ko réduire président na biso na nengo président Baluba président Afrique mobimba ba Afrique ba ole la président yo oliaka soki biloko nini ozo yaka o donc bon faut que ya biso moko ba congolais to komisa ignorance raison moni congolais difficulté kana ngo yani ayebi ne mambo ebelete nani va paraître comme mtu ayebi bon zo tata ko yoka pondima oyeba aboyine ko yeba siko osali nini ndena ota biso Poutine ba tutu ba banga na monde puisque Poutine mtu asala que Donald Trump ma président des États-Unis Poutine a to safati siko yo so banga Kabila tala siko degré na yo po ba Kabila no so ba banga ne ba Poutine wana parce que ba Poutine on a devant Fati pena bana luzito pena ba respect bige o pena donc partenaire important yo siko yo moko klino yo moko ko lo Fati ofani no o ba Kabila mtande kana kinga katiao azanga signature tamo suna na wa te montara tamo ko tamo suna Kabila te siko yo zita o banga Kabila e china rambo le la vimi danger e china rambo kana o rêver le roi bazairwa alaka de mwana nguba na kinyawa Maramba bangulo yaki na poto a beti kopa bia se retrouver na mikili siko eloko asala ke ate yango moni Robert tete opération Farata suka nango ozangi mutoko bamba Farata ndule beti kitoko merci Fati et merci Fali donc après une décennie ozongi si sous culture congolaise pour Bercy Fali a beti nous avons des jibena kofi ba ko saka biso Bercy na bango daga ba tchanga ba rido na YouTube ya mobimba nous avons munene bo Bercy yango nga na bangi heureusement na Saint Thomas na tegi bino évangile soko monité kondima te bomonit c'est fini merci bandeko balandi ya Alta TV Canada toyambaki pona bino le prophète politique ya presse congolaise Saint Thomas Bukasa. Ndeko Saint Thomas,
tosilicité. Mais pour aller l'autre, l'autre, moi pause. Ok. Liloba nini oyo koki kolobela ba Congolais. Na ya étranger, na oyo baza awa. Oyo ba koki kotika na ngona motema ke prophète Saint Thomas alobaki. Te ba Congolais liloba mo eza simple. Sol ngo raisonner makambo Congo mikolo to mikolo roya. Éviter ko tia na mutu na yo cash FCC la muka. O raisonner Congo kitoko. Sol ngo raisonner makambo Congo kitoko. Mikolo ezoya éviter makambo ba Swahili bangala ba Congo baluba. Alors, makambo wana soko bano tambola nango. Au moins on komina bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Mais soki yo zo raisonner Congo na nenga FCC cash la muka otika la kolinga Congo te, olinga no pe ba Congolais te. Soko zo raisonner Congo na nenga baluba. Bangala, ba Swahili ba Congo, otika la kolinga Congo te, pe otika la kolinga ba Congolais te. Voilà message natikali ba Congolais en wana. Ok, merci de vous savoir nombreux pour suivre cette émission avec le prophète Saint Thomas Bukasa. Moi, votre humble serviteur, le prophète Eric Konkwa. Je vous salue et je vous bénis. Bipa Igno Sabozali, vous abonnez massivement à la chaîne Nabino Alta TV Canada. Neto Monani, très prochainement. Bye bye. Bye bye. Merci. Ça va? Ça a été. Merci.